doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Eleu, Ezali, édition spéciale Oyo, Tolak Sarabino, réalisation, il y a président Fachi, donc parce que tu es Sagibino, Togome Mayango, Ti, na, Souka, ya campagne, pour Batouba Mona, Moussalo, Ezali, ko Salema, Ezali, Karateke, Biloko, Salama, na Kisasa Obo, Ezali, ko Mona, Congo, Mobime, comme un chantier. Donc, Tolak Sabino, Dengi Congola, Ezali, ko Sepela, na président de la République, donc, pour Bamissoussou, Oyo yamite malikundu ba mona musala oyo ezali ko sala na mboka na biso parce que mboka na biso avec PDL il y a 145 territoires et comme chantier province mokoté ekoloba ezali ko tonga mate donc to poneli bino les images vont parler d'elles-mêmes bino moko botala ba réalisation oyo to poneli bino na émission na biso il y a 5 minutes avec César Ngadi édition spéciale. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Depuis l'époque coloniale, le bâtiment territorial de Kasenga présentait les visages d'un parent pauvre. Dans ce même territoire, dans les secteurs de Kisamamba, une autre bâtisse pimpante neuve n'attend plus qu'à être inaugurée. Il s'agit là du complexe scolaire Epelubangou. Longtemps locataire, enfin, cette école publique peut ressentir l'effet de vivre pleinement dans son propre espace, car dit-on, on est mieux que chez soi. Avec l'initiative du président de la République, aujourd'hui qui nous fait quitter dans la situation des locataires, maintenant nous avons nos propres bâtiments. Nous sommes très fiers et très contents. Je sais que nous aurons vraiment une bonne éducation de nos enfants parce que nous allons appartenir à nos propres bâtiments. Nous avons au total 4 bâtiments. C'est-à-dire nous avons deux bâtiments de salles de classe, un bâtiment qui contient 3 salles et après nous avons un bâtiment qui est le bureau administratif et un bâtiment de la salle polyvalente. À l'époque, quand nous étions locataires, on étudiait dans l'avant-midi et l'après-midi, c'est le propriétaire du bâtiment. Mais nous avions rencontré beaucoup de difficultés parce que les enfants parvenaient à manquer même des assises, voire même, comme nous avons un effectif là pléthorique, c'est parfois les enfants ne parvenaient pas à trouver de bonnes éducations. Quand on était avec l'ancien bâtiment, d'abord avec l'école primaire qui compte plus ou moins 1000 élèves, les enfants se mettaient par terre. Quand nous voyons ces bâtiments, vraiment l'impression, c'est une satisfaction. Vraiment, nous disons merci au chef de l'État. Même la communauté admire de tout ce qu'il vient de faire aujourd'hui parce que les enfants n'auront pas à vagabonder par-ci par-là, ils auront propre bâtiment. En tout cas, nous disons merci au président de la République. Terminée depuis juillet dernier, cette école va offrir la possibilité aux enfants du territoire de Kasenga d'étudier aux normes voulues. Banzela sanga mama biso na baumbowa président Mokota na baumu mais Fati otindi basa musala na baumu papa je t'aime maman Fouad Elvo balobi soko leki kiki sa vidre telema oza mutema ba mama olingi makasi papa tala 100% toko vote papa na lati yo papa toko vote Fati kele liboso papa kele liboso
Nous t'aimons beaucoup, papa. eza te ekatia na poche ne balakisi te aza bolimo ya peuple population eloko na babenda bango matoi botika distraction mboka eza mboka mutu moko te eza mboka na biso nyonso meme na ye président aza congolais 100%, aza mwana mboka na biso biso tu toza ensemble na mboka oyo toza na droit kobunda na mboka ye moko kobunda na mboka te molimo ya distraction baomema biso na mboka nde ezotrahi biso molimo ya distraction baomema biso na mboka nde mboka ezokufa tala bisika tozalaki tina na mongo te tokomi tozali na embargo binduki ezali na mboka te armée ezali na mboka te me na minute oyo tomoni mwa armée na bakomando na babilo moko totika komona te na age ya bomona ntina komi na age tomona ngo esengo na nango na kati ya motema na ngai so motema ebongo change tochange olikewi aza posa population napesi pouvoir dede manda oyo ula upa nzambe aza likolo ndenge biso toloba boye makasi na makambo mokonza mboka azosala na sepe nango makasi abongiseli biso nzela abongiseli biso ngingiri tomoni ebongisi kitoko kasavuko ebongisi kitoko tomoni banzela ya bapasi ka baluku ebongi donc tosepe nango makasi tika président biso atombwama azalaka likolo samba bakisele ya koleka na baélection akozwa biso tokovote merci beaucoup.
pasi osala mpe nini mpo wana makoki wana te me tomonika lelo awa osali biso tanke eza biso bien lelo moka na oloba biso tovoteka numero 20 donc andewa numero wana toana lelo mosusu tovote te donc osa mosala bien mpo nanga vraiment nakozanga mbandaka te ngaa mana ovoteka numero 20 bavote Fati donc likambo nyonso ezalaka na ta nango ndenge abandaki na biso ndenge mpe tokosuka na ye mboka oyo ekobonga donc na mabondeli na biso nzambe alola abakisa Fati mikolo apese makasi apese mayele mpo na mayele na ye na pema nzambe apesi ye biso mpe tosoutenir ye kaka donc numero 20 topesa nango te jamais nzoko okolemba minu na ye fata okolemba biso te po toza bana na ye toza baleki na ye toza bandeko na ye namoni elekeli ngai ifo toyebaka biloko tu atala yango dans 2 ans apport de maboko dans 2 ans biloko asali vraiment nayebi te aumela ne kaka donc le 20 décembre donc choix donc numéro 20 c'est quand donc mingi oloba eza te numéro 20 je suis sûr que notre apese 2e mandat akosala soki kitoko koleka oyo ngai aza congolais mboka oyo nzambe apesanga lokola kado ngai namoni motu azotema mpona mboka mpo toretrouve nonu souveraineté oyo tobebisaki mpo tozona intégrité ya mboka oyo bazobundisa biso donc na kikongolais liboso nonu donc nazosendika Fati donc azosanga bakongolais nyonso partout bozali eza na kisanga mpe bandeko nanga bozali kuna eza bandeko nanga Kinshasa wa le 20 décembre chiffre 20 donc 20 sur 20 soki tolingi ke Congo na biso ke liboso toretrouve bilenga Congo ekota Zaïre oyo ezalaki no congolais totambola partout à l'aise tofotaka numéro 20 bokebanga baétranger éducation quartier d'enseignement eza bitumbo ezalaka banda kasafu banda flama ezalaka bandeko bayaka basalaka yango me ndeko Tshisekedi ntango ye chef d'état ye atali koyoka peuple ya mawa abongisi bacondition baenseignant abongisi bacondition baenseignant abongisi baba bekole motamboka otonga bekole oyo eza tout etande RDC motamboka toyoka omoni mokengeli ebongi na remercie chef de l'état mpena makasi azosala mosala makasi ya mibale tomoni chef de l'état ye na bopito lomoni ya bamama ye moko mobonga na Lubumbashi hôpital ya Lubumbashi tobonga na Kasai mosala esama tomoni toye na 147 étoiles na 147 étoiles bamisala eza ebele biso tovandi na Fati tomoni babienfait na ye na bamisala oyo nyonso tu ya sali bon nayebi te soki mutu mosusu akoya mpo abima oso nini to biso toyebi ye te biso tozaka don na nsima Fati
mettre sur